Au benga une émission pour critiquer Karine. To benga dans l'émission, s'il te plaît. C'est là. Beto liko fin émission au camwa. Beto liko fin émission au camwa. T'as la carte en caméra. T'as y aura un biso. Te yoga un biso. Yoga un biso le mot. Beto liko fin émission au camwa. S'il vous plaît, pardon. C'est la tigre dans la kena. Ok, pas idée. Déborah Moni Lelo, Karine Mokonza autorité morale. Aza le rôle à Joseph Kabila na FCC. Zini, Karine na tout, na omona, na propriété, ta couleur. C'est non ça ce émission. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs, ça dépend quelle heure que vous nous suivez partout dans le monde. C'est votre humble servante Déborah Boule-moi Simbinga, une fille pas comme des autres, caterpillar de la presse congolaise. Nabi Kalelo Bokam Moninga Mbaliboso na Shelvi TV, chez la Vita. Moi ça a la couleur chocolat, chocolat la couleur à moto, moto la couleur à chocolat vraiment quoi. Bon mais ça a une émission Nabino. Avec le temps, tonton Zanabino pour comprendre. Déborah Boula Lobela mingi nini, Déborah Boula Zalandeni, Solandeni. Mais Déborah Boula Solandeni, bien évidemment, que fan nango baebinga déjà très bien même. Le quoi Gisèle pas de vidéo, il y a balek le quoi c'est qu'un cas du boss à 23h. Le quoi Gisèle qui cite à ma femme, il a bien vraiment pas m'battre vraiment quoi. Le quoi mon fils adoré au charbou, le fils à maman vraiment quoi. Nous on a invité mon bébé. Dès qu'on a le premier numéro. J'ai invité à le premier numéro, mais qu'on peut que sur la Nabino par rapport à l'actualité sur les canaux internet, par rapport à Karine, par rapport à Émilie, donc nous sommes les canaux internet. Mais ça n'a Déborah l'année sur le bâté malinga ming vérité. Sans plus tarder, nous avons vraiment tâté. Nous avons invité dans la côte déjà, Tozanaye. Zini Kumbi, bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouais, santé, ça va. Merci, ma chère Antonin, tout batala rabiso. Na Shelvi Télévision, il y a chez la Vita, on a bien Vita Club, moi na VA, donc il y a pour la rater. Et merci beaucoup na chance Elvi. Et merci beaucoup na tout boto la biso à travers le monde, tout boto la biso sur internet partout dans le monde. Zini Kumbi donc Déborah Boule moi Simbingo comme na site. T'es Mikolo Nazar. Oza na site auto. Eh Nazar vraiment, Nazar. Ah sérieux. Na loba mingi on est na telemi. Hein? Bon on est telemi mais s'il vous plaît, ko zonga na makolote hein. To bomba ta papa Pekisaki. Zini Kumbi. Ouais. Porte-parole à Karine Mokonzi. Loba on so loba. Moi na musala Karine nyonso yo lobo lobi. Charge à Karine. Et talingate et soigner batu ba doka. Mikolo les seuls chroniqueurs au bas de fin en internet, c'est les Kangazate, Tata Mukolo, 45 ans, Mandefa Pembe, porte-parole Rani Mukonzi, Nagi Kongo Misale Zate, yo fin na commentaire, na ebiote, mais yo yebi ngotalanga na télévision donc. So mon to fin na compte, so mon muta fin rabat na compte faux compte, c'est kabanga. Donc avant na banda na pesi merci na Paul Ventouré. Paul Ventouré. Oui, prêtre, responsable. Il y a responsable. Bonsoir, Paul. Paul Ventouré, prêtre. Merci beaucoup. Je n'aime pas de vidéos. Je n'aime pas de vidéos. Merci beaucoup. Blaise Nseka, le beau gars de Strugar, Zikondo. Monter ma trésor, beauté, pembes options, moins de réglage. Voilà. Moni Rosano, Babi trouve une femme trouve le bonheur. Blaise Nseka pona moi si nae molonga dinaye na kombo ya trésor beauté. Blaise Nseka Zikondo, ongana lobara le beau gars de Strutugar. Merci beaucoup na Maïsa Breda au déjà za na Italie. Combien katomke ba fan biso ya Shelvi TV. Bo mesana biso ezini ku ming na mesane boy. Montema na mesane boy pesa que vraiment tanaye. Boto ngapi na zora tana ngepa naye. Yona pesa que vraiment tanaye po na pesa que sous ton bois kati aboa kana si quoi 600. Merci beaucoup tozaki na makambo ya Blaise Nseka. Au déjà pona moi si na molonga dinaye. Trésor beauté pembes options mine de réglage. Pour na vie faut luka moi ça malonga. Yana basi mususu.
Trop. Et merci beaucoup à Maïsa de Breda. Déjà, à Outi Italie, Déborah pour votre information, Maïsa de Breda, Outi Italie, na ministre Nazoloba, Azabongo na Hollande, place à la Villa de Breda, place Nini Oyoye, à côté de Biloko ba Yoshi, Maman Toba Weston, et puis Tobo Sanité, Claudie Lagrasse, mamie. Mais Maïsa de Breda, les colots, la Villa de Breda, en Hollande, Moutalega, ça yo nalobi moni batutu na obwaka ngana zini na na kilo kumbi nalobi to loba na makambo to loba na vraiment makambo loba o selfie télévision na loba na vraiment vérité zini ilo nezo le entre Karine Mokonzi ma chroniqueuse mususu elo aliboso sa Karine na l'équipe bango ba chroniqueuse wana titre monté za na internet ya ba chroniqueuse ozotanga wana et ça ki motema moni Kinshasa même ba diaspora wala na Kinshasa motema mabe motema na obe na ba diaspora na banono ba diaspora wa motema mabe so obi ko wa motema mabe na oloba na yo to banono ba diaspora wala na Kinshasa ozo souffrir ozo luka biya avion nzamba sungi ozo biya avion comme poto pa na bino tchaka ni couleur na obe na to ba finga ba commentaire pa na bino tchaka ni couleur ba ndeko na Kinshasa bazo souffrir moi o tinde la oni 100 francs. Mais au yaka somoni zini kumbi ozo fini na commentaire na yebi na ngayo pona yeba faux compte wana ozo comprendre na façon nga yebelo pena muto yebi pendo tangi no kombo to bombian te na otanga comme on était pour lancer les promotions déjà na Kinshasa na lekiye na Kinshasa dana lekiye ye na poto lekinga so na Kinshasa na lekiye so na poto sala nini ponga na poto ba Blaise Nseka bana Balman na yeba Paul Ventoure na yeba ba JCM pas divino na yeba Maïsa Debré na yeba Claudie Lagrasse ba Mireille Momene na yeba Nanou Kikala na yeba Paul Biongo l'excellence compte on comprend na yeba ba Claudie Lonzoka na yeba Claudine Kinwa bato yo ba mona ga momo donc yosko no finga na commentaire continuer quoi finga te yo finga te na ba finga ko na par rapport à Mambaka par rapport injustice Déborah oza le roi Dorcas Rolls oza le roi la Karine Mokonzi wa ba ser nanga ba ndeko nanga basi injustice ça na internet par rapport à Néonso Karine Mokonzi pourquoi nga nazo côté la Karine il fallait pas nga na finga Karine et le réseau ça la batu pasi yango wana batu nini. Ok, bato ba finga na ba commentaire, ope bana ba site, bani ba na ba commentaire, ba bangolo balanga bohe parce que ko lokaté. Faut ya na commentaire. Bango ba yebi, muto a finga na commentaire yemo ayebi. Bu ba ne bana ba site ba finga. Oyebi ngote na ba bato tu bana ba site na Congo. Bana ba faux compte. But oh nyonso oyebi ga na site ana faux compte. So bato wana nyonso wana na ba compte na bango. Boss no za faux compte. Te yer mamne na yebi te na ligo sola mamne ku to ati. Na ligo te po bato nso mo zwa ko ba mi na polémique entre ngana couple mbelenga non na travailler pa na bango c'est sila mamna bango c'est sila. Tozo beta makamu ya autorité morale. Travailler pa na bango si ba benga non déjà c'est sila. Ba benga na Nicolas ngate nga longo avant. Nicolas ndi ba longo la ye. Karine pe ba longola te ye moko asala site nenenge ya Myriam e bisara po Myriam ta longola Karine Mokonzi elenga Kongo batu ba yebango ko Myriam ka longola Karine elenga Kongo nga longo nga moko ya ngone pe isku Karine isu sa longola isu mobala Myriam ona Vous comme ngo sa assemblée ta qui porte parole no ba vérité ta 140 mois le ba pe ba we batu ba s'abonner na site oyo Shelvi télévision ça na promotion Shelvi télévision ta dana ba abonner nango. Comment on a Déborah Boule moi Simbinga la Shelvi télévision Déborah Boule linga mingi vérité zini comment journaliste lingi invité à l'obaté il faut répondre à la question on pose autant non zini mais ça toujours pe autant na lobby na lobby merci beaucoup na batutu botala sur la Shelvi zini oza premier numéro Déborah Boule batu ne bon message na bango na Déborah comporte na ngango lo ba batuté vraiment yo mona minute na mona yote na mona yote na mona le quoi Karine merci beaucoup Karine a moi si te redanser ngana bo oui merci beaucoup zini kumbi le quoi ya Myriam alongola Karine elenga Congo yongo Karine pa balongola pe mobali na ndako komisa mobali alongo nani na kombo mambolo ba alongo nani ngo sa semble ko biteka Karine li mobali wa te Myriam wa mambolo kuta mamosele ka beta nde sigoyo masolo yo tala Déborah moni lelo Karine Mokonzi a autorité morale aza lokola Joseph Kabila na FCC autorité morale na sepele ko ta derrière mot d'ordre zini kombi merci biso to finga te loka ba master mususu biso so ba sage ma avec intelligence Karine finga okola sanga vidéo Karine afinga moto afinga nani afinga nani
afinga nani yebite Karine afinga mampata so penga vidéo na ndimio beaucoup de respect na mampata omoni lelo batutu bazwa ba exemple so tali ba musicien nyonso ya Congo moi si aza respecté le quoi mampata zate merci beaucoup na Igwe de la Forêt couple moko kitoko parce que moi aza respecté sko tuna ngani sko Karine azwa temps yovana pena bwa fengena yo mampata yo babele mine na bulo ali tungulu yo wera yo mutulo wa Davido yo yebi ngote ziniku le propos tennis s'engage que son auteur. Biso toi na phrase wana. Le quoi yo? S'il vous plaît, pardon. My God, c'est les missions c'est les tigi nanga na kenanga. Otika to zala zini kumzonga oboye ngo kimokewa. Non. OK pas ide. Yo so tu na ba question lité na répondre ndeni. Ngom na mamba kosuana. Ah, te na kenanga. Atakutu sankara. Tamo loba mata. O tu na question. Il faut loba vérité pour ngo cacher vérité. Na loba oh, na lobi boye. Na médiatique. Na monde médiatique na biso ba journaliste otoleka na bande de l'école. Balobi les propos tennis s'engage que son auteur. Ba propos yo lobi na télévision ce que ça ba propos yo lobi. Donc nga awa na lobaka makamu. Merci na batu bozo s'abonner na chaîne Oyo, Shelvi Télévision. Parce que moni a appelé moi makamu ya li. Porte-parole les années ma bible. Nga na porte-parole te. Porte-parole à Karine. Te na porte-parole. Mikolo okozata na journal lo sali combien d'émissions? Kay po na makamu tsko na boya ne no benga zini ya to sa émission fait pas na ya. Moni ti journal lo tourner be émission na nyonso. Porte-parole za nani? Karine leki bango nyonso. Ya bongo te. Yo le Karine succès. Bongo leki Karine. Oui. Na leki Karine. Yo le Karine succès. Na leki Karine. Yo komo nani? Komo nani? Yo yebi tongo yo koto benga nani? Komo nani? Te nga tu na bona bana poto komo nani? Na leki Karine. Yo le Karine Mokonzi. Émission est à la matin. Émission au moins no luki ba problème yo mo. Émission est à la mi. Oh maison na Nicolo na luki ba problème. Zini, na leki Karine na tout na omona na propriété. Ta couleur. C'est non ça sur émission té. Bon, Zini kumbi fois kende car au monde tellement ya message toujours koloba mabe hein. Bon balinga mimi batman dima bon ata bino vraiment bana poto. Hein? Karine vena na poto. Hein? Parce que vena Deborah boule moi simbi. Comment on a couleur mukeno bimisa. Bon moi na suki na nango, na suki polele hein. Na peni suki ti. On a bimika abona parler na. Te Zini so kende ko zongi. Zela nanu. O bengi nga na émission pour critiquer Karine. To benga to sa l'émission s'il te plaît. Zela nanu. Beto liko fin émission no kamwa. Tala kata na caméra. Tala yoga na biso. Te yoga na biso. Yoga na biso lomo. O benga na émission no poto sa l'émission to critiquer Karine. Non critiquer Karine te to lo. Bon bref, tout na ba question musu to longa mambo Karine. Tout na ba question musu. Question Zini. Yo mikolo ka Karine. Alors moni so benga na émission faut en respect na autorité morale. Lelo na internet autorité morale trop Karine Mokonzi mutalege na succès na internet ça a été. Et puis pour vous dire la vérité aujourd'hui au monde ba glory até au monde ba milité au monde no mutu te so to tangeni ngata ko mutu mususu na comprendre ba ba sa musala lelo même na chaîne au sala Shelvi Télévision même na chaîne on na sa nelenga même na Congo Dialogue so batie Karine Mokonzi a lobby boye et ça na ba vie belé koleka. Pour votre information, lelo na Kinshasa so Karine Mokonzi ke na Google na YouTube. Alors ba longola ba combo ya ba longola ba combo na ye na ba chaîne nyonso ya YouTube. On comprend? Ba longola ba combo na ba chaîne nyonso ya YouTube. Ba tebele ba kota fai. Deborah Boulé. Omoni ngolo za na succès. Posa mais le roi ya Karine te. Mugolo na succès na kwa nenga pina kwa na. Mais est-ce que mugolo oyo ozana succès mo élevé à makasi o eza pena ke to vai na tongo boye na eno sa l'émission na kombo na yo ba ke na ko bo sa na kombo na yo jour na no ebiso moni Karine parle ka boye lelo soki moni jeune fille la ti propre à la ti talent qui to kwa sali soin eza po batebele ba envia Karine mo connaître yo envia na TV émission na yo ngabina na boye ko au moins depuis na zaki na école primaire. Tout le vérité. Ba fan nanga ya Shelvi Télévision Zini Kumbi. Si papa tout le vérité. Nga muta pesa nga lengi osimba micro yo kene musu na 3e des maintenance à latin philo ils a Laurent Tendance. Merci beaucoup parce que eza mission no to yanga. Ma grande sœur. Eza mission no to yanga. Eza mission no to yanga. Émission.
mission na nganga yambio boyo mo so mo répondre ba question boneni ba question za nga ba réponse za yoti nyonso pona mo omoni ke yo ana problème na Karine mon compte ba tutu ya poto ba comprendre que yo ana problème na Karine donc nengo benga ki ngato sala mission sala ki nde o chuka ngo betanga 12 parce que mission eza 12 et mission eza 12 déjà tango yo yambi tala moni le nom internet tout respecter Karine Mokonzi. Oh, respecter Karine Mokonzi. Tout respecter y. Vous comprenez? Déborah passe hein. Les lots mutumwa qui ont l'émission abeta komo mobo. Tala. Eh, mutu kanga mari misa mu photo na morgue. Ba kanga ba exposer total ngo Kinshasa mobimba Congo mobimba na RTNC. Zini kumbiyo lelo ndimi yango. Mais moi wanga na ezala yete. Wanga na justice ya la bongo ti. Bo ebite justice fo wanga na ka. Na niveau wana. Bon papa, dossier là na ebite gouvernement congolais. Dossier là. So dossier là s'il vous plaît pour na ngabola musa dossier na pozini kuma ndimi ya Karine mutakanga mari misa mu photo. Bala musa na bango. Pe a sonam na artiste ou na no linga trop parce que lelo so tali mam na ba musique congolaise au tali au comprendre que Deborah Boulé. Au moniteur on a longé au moins dans la longue bandal. Dans la longue bandal na kititi a on a mabele non na limité. Bito zonga non eloko. Karine mutakanga photo ti. Bata mort ke balongwa pourquoi? Karine mutaibisa mo bakanga photo. Dans un an oui mutakanga ba tuni akanga ka. Ba bese bon internet même yo sala ngote. Oui ba bese mo boy. Kasi ngone makamut. Internet ces églises c'est bat balwa. Au monde internet. Na mitso sona na télévision. Bonjour chers téléspectateurs de nos télévisions, la chaîne des effets et des sensations. Merci d'être nombreux. Nazana ba ndenge morobo. Mais est-ce que internet c'est lingana ngo bongote? Na yamba père mona gimbatse kuna aza soda ya Laurent Desika Kabila ba bunda ba bitumba ba kunda bato ba beta ba obi. Père wana momina teka ka bibilo kwa loko tarango. A loko taraba kopo ba nini aya ko teka ngo père wana. Na salle mission sala so 2000 abonnés mais so ezala ki mamwa Karine de 2500 donc ba délire na biso na be mission tout trop ba balinga ngote ozo comprendre nga na tika mamwa Karine na tika na vana na ba na défendre pe Karine trop par rapport na défendre avec injustice oyo ba ninga musu bazana ngo envers ozo comprendre ba ninga musu bazana ngo envers injustice wana nazo défendre ye mais sur totali réalité ya makambo na ndenge internet c'est tambolaka lelo ba mère invisible ba bimi lelo ba maman matondo ba bimi lelo ba tebele ba bimi au monde ke bango nyo so ba défendra Karine Mokonzi lelo zini kumbi pa ye nga Deborah Boulé na biso na ebité ke Deborah tala na biso na suki na biso mo solo zini kumba salaka des gens na yeka côté la Karine injustice même ça ba tout ke ba respecter par rapport à ono so sala na internet soki lelo ke na YouTube na Google Zini a to déclaré yuba ni ba enlever li kwa komba Karine Mokonzi ozo kaka tina komba Karine nga ba ko enlever nga te muta ko enlever nga sa erreur muta ko enlever nga sa erreur parce que ba enlever nga pona komba Karine te ba enlever nga pona makambo ezala ki privé mo makambo mais si nango déjà to bongisi na neve ya président de la République et si to bongisi par rapport ya ba vidéo na check na Facebook ba CP la quitter ndesa ba on peut pas nga enlever nga te mais nga ne si to bongisi mais ba muso nga ba profiter na sima bref zinia muta passer toi tu le sais mutuka yango wana ona cha carburant chaque jour au solana Karine te luka ba solana Karine tourner Mokonzi est-ce que les unions défendent otine de commerce non unions salongo par amour et puis par rapport à injustice au ba nous sommes musu ba chroniqueuse ba na on le rôle yo nengo zo boya déjà Karine il y a des injustices et il faut ndima muninga na tana et po yo pe ba ndimo reconnaissance tant ba la reconnaissance c'est ça ya mokilo te yango na zo mona Karine te na nzimi Karine olobo leki Karine na lobi oui na leki Karine na kwa na ngai na ndeni na leki Karine na kwa na ngai zini na leki Karine na kwa na ngai Shelvi TV tozo tinela nga ba journaliste ko tinela roi Deborah te poto so na trop ko tinela nga o comprendre ko tinela nga Deborah te continue nga Deborah te Shelvi TV tina rara ngai po bi ke Deborah lo ba mingi vérité yo ngo boye ke nga leki Karine Karine na makamuna sala nga sala ngoti
net mamni Karine sala yo sala mutomdona makambo nezini kumbi ngo boya ngondeni Deborah likanga limaka ke Karine leki nga te ngana leki Karine babufani nanga babone na biso Shelvi TV beste elote na problème na Karine te mais ngana leki Karine c'est normal. Et le de asso Deborah leki Karine félicitations parce que osé batu musu bakoro ba boité félicitations na yo oluka pe bat baye bayo ngana baye bango te na niveau wana te na niveau Karinité pour votre information donc félicitations parce que ba journaliste musu po tanga kombo Karine on a ba problème donc le roi yo ten kombo Karine boye ou leki Karine félicitations encourager mami ndeya mami comme on est Deborah Boulé à ça la Shelvi télévision soko sur la vidéo oyo o tche yango na page mais Deborah ndimaka nde ba ofingela yo ndimaka ba commenter ponga pe na ndima et beloni zala mtalobi vérité mon beleki na page moko internet wa ton finger bezalani moni Deborah Boulabui ana ba Clavine Mbweba ana ba Rachel Boulé vous comprenez Rachel Boulé moi na ça toi moi ça boya pembe Rachel Boulé na tout l'histoire d'ara pour boire même Congo ana France wabi wabi ana France éviter non, personne numéro moi code. Zili Kumbi. Au moins que s'il vous plaît. C'est une émission nanga. On problème nanga vraiment. On problème nanga. Ne donc même l'émission même yoga. Micro to bundi na Deborah. Yoga na bisolo mo. Merci beaucoup na batutu bana membre et tout. Ça micro boité. Zine émission nanga s'il vous plaît. To kende to zalaiki. Masu avec maliboso na légation na chaîne. O le kaka Zini Kumbi. Bato bazo attend en finga batu na ba commentaire. Ezalani. Karine tellement ça n'a pas base va vanda mais que Deborah leki na ba aleki ne Karine mais par ignorance pour na côté la muto bande Zini Kumbi à côté la Karine boye parce que on finga na ba commentaire mais muto ayebi penda ta Deborah Boulé la vraie naturelle Zini Kumbi la ba vérité ko moi c'est pas toi ni éviter vraiment une émission ata yo mo penda Zini Kumbi d'avance émission ou de katane ko zonga pe souté papa kata caméra émission ko te émission et si yogana loba Yogana loba. Émission 6, Yogana loba. Bana poto bo comprendre Deborah za po sa base pas na Karine Mokonzi. Ana po sa base bo chaye poa, moi mutuka et osala bien. Bo cha ba like na bocha ba like ozana be express. Bocha ba like na émission na ngeko na lekate parce que na boya ki me bocha ba like na shela. Na yesko pona expliquer ba tout. S'il vous plaît na kabwana ba fan na ngai ba balinganga. Yo si to kabwana ki okenda ki da. Na si sarasi. Parce oya les jours on a besoin de la vérité Karine. Na silisa. Merci beaucoup na batutu bolinga Zini Kumba batutu bolinga Karine Mokonzi la baronne autorité morale. Moto alegi biso tout na internet na succès. Oyo zo sala batu pasi batu bazo doka. Comment tonton mané fois pembe à côté la Karine Mokonzi tango Juvenal Toto Long tonton Bodja ton chou à nos côté la Juvenal bat balobate tango ba site ba dol ba no benga Karine mami bat balobate tango ba janvier ba no kumisa Karine bat balobate tango ba biri ba no kumisa Karine bat balobate ngane ça soute na lobati na tuni so akumisa yo na pour Karine comprendre on ba ce qu'on a légation na émission noté et tant ka ngana ye ko côté la Karine po batu nyonso ba baluke lié et comme problème bo finga nga bo continue janvier lobby atita Karine atambuse trop amemeti na ba morke kokezo ba me bibembe aboyi na ya komino ko sambe papa kokoti makamwana janvier lobby ça loba do SSI la mincho yo to beta masolo musu Karine Mokonzi la baronne kokoti combien de ko à 200 non sama kokoti à 200 oh Congo yebi bana potone ba luka ngwani na ba million na poche mais soit kokoti de ça bataloti donc n'allez kokoti au point exactement mutema porte parole la Karine Mokonzi na kokoti de ça merci Banila a pas porte parole faire comme monsieur Zini Kumbi na mona tikoli no kokoti bien longola musalate panani patron non za la moi patron ngani no ba patron no Karine za la moi on autorité morale merci beaucoup à Fana Deborah Boulé moi Simbinga. Merci beaucoup à RBC Ndamoulouba Pem. Zini Kumbi c'est mon frère vraiment. Ça c'est la famille. C'est la famille donc vous comprenez bisous. Vous comprendre bisous mais ça Mimi ko soit na bohème en réalité. Allez là quand on est kufa.
basola na yema atumeni ka Karine na na Karine te mais na linga mimi ko ba vérité ke nga leki Karine na kwa na nga Karine pa leki ngai na kwa na edo mutu na kwa na nga leki na kwa na ngai pa leki nga kwa na nga ndeto lobi mutu leka mutu ka selon niveau ya zali zalara bongo kumbi te to uboka déjà moi trop hein boki de moi trop Paul Ventoure yeto katabu je Paul Ventoure et puis que si kumbi akumisa ko trouver Paul Maïsa de Breda mutu na ye yanga te posina la Belina Bumba zine koki et koki po je sais pas de vidéo ya baleki vieux bonsoir vieux bonsoir na côté na ngabino ranking te vieux et puis moi non petit na ngami mi moi vérité vraiment quoi na monika zini to da so to bande miso bande ti suka je sais pas d'abord ta komika oh vieux je senting habite fona ba so je sais pas de salini. Merci beaucoup à ma fille chérie Clavine Mbwe ba maseke onde vraiment yango to sa maman Sony mamba ba zini ba tonga fort. Merci beaucoup à mon fils adoré Rochard Bou le fils à maman. Son Nathalie Benabalou qui n'a moni vraiment Rochard Bou le fils à maman vraiment quoi. Merci beaucoup à mon fils Owen Kumbi mon fils. Tanti non manqué vraiment ton habit bon souci na ye bon continuer toujours à s'abonner na site oyo Deborah Boula linga bino oza toujours na bino bo mesana ye bo mesana lo bana ka boy o mesana bino na ngai avec des tambours mesana bino na ngai Deborah boy titi pardon to suka ka place wana ko kita kuna te na nga faute vraiment papa pekisaki